nani lelo akoko beta toloke kuya ya AFDEL kuya ya Kabila ezalaki libération poto zaka ba bolola ko ndima pe liwa musée to eba mamde so le kanate plus jamais. Et puis na mona mta fungula mbanga moni Félix Chilombo ana bolo azanani biso mo peuple joute au sepela keninga ke bo banjo panzana kuna rebelle mafion to wana kwa bolo bakate bino ba doit ko condamner président mona bino te bo condamner ba acte sama na c'est bo loba ngote to yebi bino bo ka tsote po bona ba poto to bano kuta na tara banze yo fongola miso parce que ozwi médecin oyo ka usa pota kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mbote cher internautes, mbote ba congolais ya monde entier ba o ba pesa biso pena otolobaka pena motema na mabanzo na bolingo nyonso na confiance ya makasi to tondi bino botondi parce que d'abord bozana na bolingo ya mboka na bino pe bolingo ya biso bandeko na bino. Voilà pourquoi toi na makasi ya to kabola makambo itali mboka na biso po période tozali RDC comment se rappelle patriotisme et fait à la makasi parce que niveau toza infiltré même Nzambe yemoko a sepelité en moni lelo Nzamba telemi pour la cause ya Congo. Donc message est clair. Alors mbote na yo Junior Kapaya mbote pe na refait qui sont beba kolanda biso baron de basala ki vraiment besoin biso na banda na bino mbote pe na mama Yohana depuis Bruxelles notre consultante mbote na vie na batumba kolesha mama Laurence bolandi bolamu manaka na biso boyebi ke biso awa tozala na sengo makasi soki ba congolais bazoe ba importance ya message toye la kabino na mboka oyo bato bamoni makambo ebele pe ba komona makambo ebele ba kokamwa mais bayebi te ebele pe ke makambo mosusu bomona bokomi komona ngo lelo ezali na ba effort ba sacrifice ya bato ebele wana ezali ya combat ya une trentaine d'années et na kati ya trentaine d'années wana beaucoup sont morts, beaucoup se sont sacrifiés ba sacrifier ba vie na bango ba perdre misala na bango reke pour un combat avec un rêve que Congo ya lobby ezala malam. Mais est-ce que Congo ya lobby et kozala malam po parmi biso na bino ndenge tozaboye to se voiler la face te ba combattant ya baneno na tu bazaki ko combattre pona un rêve ki Congo ya lobby ezala kitoko na moya lelo bazo regretter ba lobby komba ngo to bundaki ezalaki nde pona boye mais bango nyonso babosana ki eloko moko yo poza parmi bango botondi wana bozana eloko moko bobosana ki que tant tozozwa changement eza na bato magique te maintenant bozozwa bato balexcellere biso temps o tozwaki changement moko avec sensation c'était l'arrivée de l'AFDEL. C'était l'arrivée de l'AFDEL o toyambaki tolobi changement ekoti Mobutu akei tozwi Kabila changement libération. Alors nani lelo akoko beta toloke kuya ya AFDEL kuya ya Kabila ezalaki libération to changement nani akoko beta tolo pona yango parce que na place to mona changement na place to zala libéré to komi ko connaître nde ba guerre et pourtant to zaka na ba guerre te to komi ko connaître ba exode rural à outrance biso ba congolais lelo to komi ko connaître la place ya libération tozo contende ba millions de morts. On nous a menti, on nous a dupé et c'est tout à fait normal que vous soyez en colère par rapport à bateau baïko réparé. Et vous avez l'air de quelqu'un qui est blessé avec une blessure grave et il est en colère envers son médecin parce que le médecin t'aime pas solier pota. Pota zion pas imusus. Mais il y a zali na kanda.
ya o akotonga ye pota po akoyoka pasi lokola baakotonga ye pota akoyoka kanda posa abeta moto wana alapide meme tika ngai parce que azoka pasi na motema nzoka nde pasi wana médecin akokangisa pota wana pota ekauka pota ekokauka malade akobosana ke kutu moto atongelanga pota oyo ye nalobi yango mpona nini mpo lelo ntango tozokaki bapota na biso ya minene minene mpona Mobutu biso nyonso tobosanaki ke moto ayela biso esprit ya unité. C'était Mobutu, l'unitariste. Mobutu qui a dit que Moulou bakokende kozala gouverneur na ba Congo, Congo central lelo. Alobaki ke Mukongo akoki kokende kozala gouverneur na Kivu à l'époque Grand Kivu. C'était Mobutu. Il a dit que un Moulouba comme Jonas Mukamba Kadiata Nzemba akoki kozala gouverneur d'Équateur. Ça c'était Mobutu. Azui Mungala ake kozalisa ye gouverneur na Chaba. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il va diviser biso na AFDEL. Amemedi biso démembrement. Ba conflit ethnique est commis et qui est zombie. Et tout ça avec bit moko simple, un jour il va diviser biso. Ba na lokuta moko ba Rwandais, Kagame na Kabila baza na lokuta moko baza na manipulation ya makasi. Parce qu'ils ont joué sur la pauvreté. Il y a ces peuples meurtris depuis l'époque à pillage. Ils ont profité vraiment de ça, mes frères et sœurs congolais. Et Riangoyo, tozala na bolingo, tozala na unité. Voilà le mensonge de Kabila. Kabila vous a dit quoi? Azan accord a signé qui n'a Tshisekedi. Tshisekedi a gagné l'élection. C'est un mensonge. Faut pas croire na biloko wana. Ba Congolais beaucoup croire na biloko wana te. Pourquoi na ba beaucoup croire na biloko wana te? C'est parce que lelo ba oyo bazaka kolanda mutu lokola Saint Thomas Boye na yebisaka bango de 2019 ke Martin Fayulu akosa bino ana popularité te ye bayaka kovimbisa ye ya kovimbisa na cette leader ba hypocrite bazaka kosa ye ke balingaka ye et que un jour tout au long du parcours boya omona ke Martin Fayulu akozala ne sous na popularité te lelo Martin Fayulu akomanda ngeli. Mais comment tu as gagné qui élection? Si c'était Martin Fayulu, mais il fallait qu'il y ait balabala, non? Il avait la rue. Les lots, quels sont les gens qui avaient l'idéologie de Fayulu que Fayulu le président? Parce que tu sais que Félix sort de l'UDPS. l'UDPS, historiquement, il y a un Mobutu. Je vais vous surprendre pour vous dire que Kabila Kosibino, s'il y avait un deal entre Tshisekedi et Kabila, il y a papier que soit pouvoir gagner dans l'élection. La première personne à l'inga qui a mettre en cause, il y a les États-Unis dans l'administration. Fouillez-vous aux choses de l'Union européenne. Pour les Européens, bazala qui n'a pas eu des candidats là-bas. Parce qu'il n'a pas pomme de discorde. Kabila à son tour, il avait son dauphin qui était Chadari. Posez-vous la question. Si le long a tout le rabino kaka, bozonge la Kabila mutamaye la lobby, azana ko rezaka papier moko botu na ye. Accord en autant aux sénissants Tshisekedi. Au PSA pouvoir ya ko Kabila sali ne forme ko ta gagner na été. Or ozala Chadari o linga ko imposer puisque armée makambuto ezaki na maboko na yo. Revolver nini Tshisekedi achela ki ona mutu mon frère. Pour kamata pouvoir au PSA Félix, pour ya kozong c'est là yo en 2023. Kabila, un manipulateur, un grand menteur. Maman Inès na maman Sharon. Kabila est un manipulateur. Et Kagame aussi, c'est la même chose. Ils vont vous embrouiller parce que va abrutir na AFDEL. À travers AFDEL, Rwandais balati robe. Il y a ba Congolais ba benga bango banyamulenge. Et ba distraire ba embrouiller bino et tout ce qu'ils font c'est tout qu'un bango na bango kaka na même direction, c'est à dire que tout Congolais koya alandaka chemin au bango va tracer. Sauf que hors chemin tu deviens l'homme à battre. Voilà pourquoi bomona baboma ba musée baboma ba samba kaputo baboma ba katumba mwanke baboma ba Mamadou Ndala baboma ba bauma ba mbunja mabe
donc abagoloa général wana kutu batangaka ye lisusu te na bato ntango basalaka baresonaka bato bakufa mpona bacause oyo. Alors bacongolais toza distrait maintenant lelo médecin oyo toye na ye toye koprésente bino oyo aza korépare bino nkombo na ye Félix Tshisekedi. Bokoconstate que chaque action Tshisekedi soit sali eza bien et que eza un avantage même ya population. Bokomona bacongolais moko boye mpena de père de mère bazoya kotelemela yango bazoya koboya yango bokamwa te. Bokomona ba même congolais bomonaka batelemelaka makasi Tshisekedi batikalaka ata un jour kokondane Rwanda te batelemelaka makambo ya Rwanda te. Même si lelo ndenge Rwanda koma se dévoiler ouvertement que ngai pene yande mabele na aluka ngai pene nde Goma na Bukavu yana maboko na ngai pene nde na kubimisa na ba soda te ba congolais na bayo ba yebso kaka te non c'est que dans un incompétent Kabila ne fazonga mais Kabila rais azane na ba V3 te ba kosela ye voilà c'est bazar rempli na haine sikoyo nzambe lokola lelo monde ngo koma liberté bazo pe pelé ya batu pe bayokaka bango bakanisaka makambo bango balobaka eza ya solo. Na repelaka bakongole beleka question oyo James Kabarebe kutu ya ekika na 96 bayaki nzela moko na Kabila mais tala ndenge bazwa biso James Kabarebe ye andimaka za Rwanda azonga koma na Rwanda mais bien que awa zaki chef d'état-major général na mboka na biso non mais Joseph Kabila ye atikali awa po atikala koya kokoma président atikali président comme Rwandais ba congolais ba ko betela et tout le kaza congolais ba bomele pena nzoto neti ba mikata mais ce qui nous a kufakité et que James Kabarebe alongwa ki neka chef d'état-major général T a sali 10 ans 15 ans comme chef d'état-major général na Congo ba tubele pe banga ba banda ko bomela James Kabarebe nzoto ke asa congolais ngai nazali na ambassadeur Karigé azalaki ambassadeur ya Rwanda awa abotami awa sali 32 za ba parane ba Rwandais ba yaka na ye mais Karigé alobi azongi Rwanda na 95 mais awa tamboli à vivre comme Zaïrois batu bakola na balemba ba reconnaître que ba Zaïrois azongaki Rwanda azongi Rwanda avandi kuna Karigé nde ambassadeur asuka otobengani awa mwana kini ya vrai un vrai Rwandais mais qui s'est passé pour un Congolais. Alors toi na bango ebele ba Jeannette Kabila bazali ba Rubero bazali ba Moïse Nerugabo bazali ba Bizima Kara bazali ba Bisengemene parce que bango wana nde baza ko manipuler ba Congolais à mauvaise qualité chaque jour. Diabolisation sur la personne Tshisekedi d'une manière permanente. Par exemple lelo bomoni récompense Tshisekedi apesi na ba Léopard mais bomoni ba nyosologue ba bimi ba donneur de leçons ba moni yango mabe ba tuki Mobutu l'a fait. Ouzbékistan ba sali en cérémonie nene na mboka na bango. Mais pourquoi quand Tshisekedi le fait ça vous fait mal vous? Mais tu peux comprendre que mais pays mon mobilisé. Est-ce que Tshisekedi fallait qu'elle galanda kwa chaque Congolais à Congola libonza oyo Congolais moni ndenge Léopard rememi biso 52 ans après na Coupe du monde. Tshisekedi fallait qu'elle galanda chaque ndako ba pesa o bango ba nango pour na Léopard. Et ngeke eleka ba biloko wana. Soki Tshisekedi abandaki kaka ke chaque ndaku ba pesa o bango ba bongisi pour na Léopard. Toza combien d'habitants? Plus de 100 millions non? Même s'il fallait na chaque ndaku $1. Or, tu as plus de 100 millions d'habitants. Pourquoi ça lui passe? Et ça lui passe comme que le camarade fonctionnaire, ou comme le camarade soldat. Mais, on a balika belé mingi. Oza batumuke basali honneur na pays, to boyi ba honneur ya ba onyo so basali la l'état te, y compris yo moko congolais, o sali la rappel l'état, o lever la Congo, o sali la l'état. O bi longoli yo moko pona ni. Ba sali la bango te pona nini. O bi mbongo ba Léopard ko ba compte ici, FIFA pèse 10 millions de dollars na chaque équipe ya qualifié. O lingo sanga ke ba mituka wana na mbongo ba pèse ba Léopard nde sali 10 millions de dollars. On Léopard a memi quand on a qualifié dans le mondial. A memi na mboka 10 millions de dollars. C'est que tika biloba loba. Makamba ba émigré na koyango après parce que et comita ya to lekisa ba vidéo kapa ya tindika biso tomona ndenge Fachi azalaki na asalaki cérémonie bien montée par cellule ya communication ya Mukontombolo. C'est parti.
merci d'abord Nabino parce que ça fait 52 ans, grâce à chef de l'État, il y a des opportunités à rebondir la boca. Lolongoli Pili, il y a 52 ans, et c'est Mingi, Congo et Zongi de Sikana Yango, Oyo Sengeli Ezala. Merci Mingi, merci pour la confiance. Lokumu pour Nabino, Longonia pour Nabino. Merci Mingi. Alors, lelo, merci Nambege Bolanduana. Tant la roba bato balukuta, ezake Kabila azali Rwandais infiltré na Congo, azalaka ko travailler pour na Rwanda, o nyoso boyo kaka ba groupe armé nyoso boyo kaka na Est. Ezali création, il y a 3 personnes. Ezali Joseph Kabila, ezali nani président ya Uganda Kaguta Museveni, ezali Paul Kagame. Voilà ba kolo ba rébellion oyo soboyo kaka na Est, ezalaka na ba Ituri na ba Bunia bani banini. Pourquoi na yebisa kabino ngo parce que na kati ya ba rébellion ko ba rébellion étrangère ezali. ADF na luboyo kaka boyo kaka ba FDLR na ba M23. Ba yo ba kizaka que baza ko menacer bamboko ya bango babomaka bato mboka wana te. Ba def na luba kendaka ko boma ba Uganda te, ba FDLR pe bakendaka ko boma bandeko na bango na ba Rwanda te. Po bazwa pouvoir. Bango nyoso babomaka ba Congolais. Donc eza ba kombo balatisa bango, mais la mission eza moko, il faut exterminer ba Congolais. To koma na niveau lokola to sto de mamba ki mboka na bango. Esali 26 provinces. Sikoyo toya na mosko na nenga malembe poto ni ba ko détacher Congo na nenga fédéralisme ndebo Kabila Joseph a favorisaki ba signer accord ya 23 mars. Oui, botem 23 ezali bien privé na ye pour ebaki ke soki pouvoir resilier kotoyo fois que ndoko makuna président ndenge bomoni asa installer wana pour programmer kuna ekoma pays mais akolonga te biso toza nzambe pour preuve botama ambasaki na 2016 tellement monaki Etienne Tshisekedi liboso na ye avec IDPS na 2011 alors abengaki ba M23 plutôt baya ko sekondeye ba bomela ye ba Congolais parce que Kabila kok nezali ye ba Congolais fo ba kufaka essentiel ye a régner na pouvoir na Congo pourtant bayaka na AFDEL bayokanaka boyeke les sols et les sous-sols appartient à l'AFDEL. Alors le rôle va éliminer déjà ba bantu et belé ba qui faut composer AFDEL. Bango moko batikalina AFDEL na bango, le rôle ba panzaki yango ba komisaki AFDEL et le AFDEL et komaki na ba kombo belé, yango moko ezalaki PP, yango moko ezalaka PPRD zakaka branche AFDEL, FCC zakaka branche AFDEL, ex-RCD Goma ezalika ka ba branche AFDEL, CNDP ezali AFDEL. Baturena wala ba groupe rebelle nyonso boyo kaka ba nord ba partout même ti na Katanga même ti bomona kyo ba makamba bakamwe na sapwa wa o ba mobo tout ça eza ba œuvre ya Joseph Kabila na Kagame na ni bali ba contrôler RDC yo fongola mis parce que ozui médecin oyo ka usa pota kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo image illustratif oyo boyo kake M23 histoire d'amour entre Joseph Kabila et M23, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a que Yuma ne va comprendre. Capacité de Kabamona, devoir de mémoire. Coup de tonnerre ce lundi. L'ONG Human Rights Watch accuse Joseph Kabila d'avoir recruté des anciens combattants du M23 pour qu'ils répriment les manifestations de l'année dernière. 62 personnes sont mortes alors qu'elles réclamaient le départ de Joseph Kabila, qui refusait alors de quitter le pouvoir après son deuxième et dernier mandat autorisé par la Constitution.
Nous avons fait plus de 120 entretiens, y compris avec des commandants, des combattants et des leaders politiques de M23. Ils nous ont expliqué comment ils ont été recrutés. Ils ont reçu des ordres explicites de faire tout pour étouffer les manifestations. Nous avons aussi parlé avec 9 officiers des forces de sécurité congolaises qui eux aussi ont confirmé comment ce recrutement a eu lieu. Les rebelles du M23 ont commis des violations des droits humains entre 2012 et 2013 avant de déposer les armes et de signer un accord de paix avec le gouvernement fin 2013. Ce lundi, le chef politique du M23, Bertrand Bissimois, a réagi au rapport de l'ONG. Concernant le rapport de Human Rights Watch, nous précisons que le gouvernement de RDC a saboté la mise en œuvre des déclarations de Nairobi pour recruter clandestinement quelques déserteurs et indisciplinés radiés du M23 pour des activités que nous ignorons. Les combattants du M23 ont été recrutés alors qu'ils étaient exilés en Ouganda et au Rwanda, selon l'ONG. Voici le témoignage de 2 d'entre eux. Wakati walimaliza kutupokea, walitupatia instruction ya kazi, wakasema mwenye atasubutu kuleta kichwa ngumu juu ya hiyo mambo eti Kabila atoke, ni kuua na kufunga, kuna kitu ingine. Nafasi kwenye tulikuwa tunakuta kikundi ya watu 5 au zaidi ya bali, tulikuwa tukiwakamata na kuwatia mkasho. Wakati tulikuwa tukipata maiti zenye zimelala barabarani, tulikuwa tukiziondosha na kwenda zificha mbali, kusema opinion internationale. En RDC, l'opposition souhaite l'ouverture d'une enquête. Nous sommes donc surpris et préoccupés par les affirmations contenues dans le rapport de Human Rights Watch et qui méritent d'être approfondies par une enquête indépendante pour établir clairement la chaîne des responsabilités dans ce type de recours où l'ordre de tuer est donné à des forces qui agissent dans le cadre du maintien de l'ordre. Le ministre congolais de la Défense réfute ce rapport. Il estime que l'ONG ne devrait plus opérer en République démocratique du Congo. Alors Léon Mzad, je pense qu'on comprend Guélor Okumu, il y a Diva Mobi, on comprend, et puis des Congolais de bonne qualité. Junior Chimanga. On comprend. Pouf, Tumba, on comprend. Je pense que tout va comprendre. Léopold, ça peut pas comprendre. Parce que le problème, Ezali, Likamba Mabele, la Queen Soraya, Topé Siomboté. Et puis Jordan de Lusamba Koité. Maman na Soraya. Le Topé Siopembote place aux Ali. Nenge Bolandi Biso. Et c'est le plaisir, mais Ser Nabiso, Ayeli ba Rwandais, na ba Nanyo, na ba Nanyo, na ba Kagame, na ba. Ser, il y a général, il y a général, il y a Masolo, il y a communication numérique. Donc, à Betaka, tout fort. Tindika la nous sert, nous sommes là-bas, mon eba yokaye, pour ça la plaisir, nous avons une bonne qualité, ballon dans ce bélé. Oui, que bonne chance pour nous pour ganga na nous terre. Si vraiment na zongi ça nous autres normal. Eh, on fait un peu pas minoko na bango, parce qu'on fait la bambanga na bango pour président va jouer des choses tous nos anani. Bino ba tuti o bino bokota na kafouillage to ebi bino ta bwana kina ta bwana ba poto so monika mwa mobali moko boto tantine mobo atikalo condamné Kagame te ni kanambe Hippolyte ya to ebi bino bolo baba mangala bovana ba milia ba congolais bele boya Congo kala tala batu ba uti na mboka pauvre kwande ya kana nini chilombo aka camarade na bino tous autres étrangers à toutes ces Hippolyte kanamba so mboka na biso aboma yango abomi ba kongola yibi ba minéré apesi noko na miku apen Kagame biso mo ba kolomboka to bénéficier na ni lelo bo kokandete ya mwasi ya mobali ndeko mwasi okokandete bo comprendre que muto bo sous-estimer déplumer bino a dérwandaliser RDC a débrancher miku apen Kagame tande Kagame asini akomi poso le roi Guépard. Il faut bika ka pona matara na Babylone na te pona no ba dépasser. On funga ba mbanga ba banini. Les garants de la nation doivent décider tout na yoza nani. To zoku te lela to pesa mboka na biso ke na ko pesa ba carré na ba Rwandais na Kagame. Biso mo ba congolais to bénéficier nani. A cause biso ba sanction te ba révolution de la merde. A tika biso république ba maquette to fête ka ba anniversaire ba maquette.
aye na mboka o epesi ye nyonso abomi bakongole lelo mwana mboka o tata na ye kombo eyebanaki ye kuta odiembela kombo ya Kabila Mzee ya mwana Mzee ake na test ADN bibi ela banaye kozwa batonga mpo akokana biso ntango tokobengani abimisi babilongi na mino batuti tala bato apasi mboka pasi bino bozala na chance ka mpo nazala na respect mpo nazala camarade ya Jean-Luc Abiyarimane mpo na yebi ke politique ya Juvenal Abiyarimane ezalaki ya mandoki te ni ya koboma te. C'est le seul président rwandais qui avait accepté la pauvreté du Rwanda. Bino bwani eloko bino tala ba hirondelle base il y a les plus vieux métiers et là bo tu peux ko sala ka ya ngona ki ndumba salite bino bo saka na ba congolais pesi bino nyoso bo goûter miel lo ba Mzee bino bwani eloko na mboka la ni et tala ba bana richesse à pomme de terre à pam oh na ki ndumba lo ba pesa bino te ne ki ndumba bo saka no bo tchela ba poison bo sela ba chantage les plus vieux métiers maîtresse na ki ndumba yemo mo sakagani bordel abana musala na kala depuis Uganda boko posant rwandais ou toi na bimisa vérité et bo saka na batu te Félix Tshisekedi a un mot dans ce pays à dire ana papa na saki komba bino batata bino banani tala bato ba ya Congo na zaï na kafouillage ba pesa bino nationalité bino bana makila Lumumba bana makila Simon Kimbangu ayebi bino yo bo moni bo bundisa Kimbangu ti Kimbangu yo zo pouvoir un mois na mboka azu pouvoir bo pesa kata le 6 janvier honneur bino et pardon le 6 avril vous en considérons en mboka combien de fois ba Kimbangu c'est ba kotisa kanamba ofina buto po abandor banga Kimbangu na ese no Kimbangu sa telemeli Kagame Kimbangu sa telemeli Kanambe o mone ba comité ba komba bipolaire tikala ba bela ba maboma. Alors, pour la ressource qui ça, on a pesi binombote, je crois que les Congolais, tout pesi binombote, surtout prophète Moïse Nyengene, yo makamno sol, oloba ki yango ekokisami, M23 mwambe kotize, le barome kolia na kuna, ba sex tape bimi, division eke zongi, ambreme koti ba to Kagame, azomi tuna, na sala ndenge nini, bazo gate Tshisekedi trop, yeka kande ba favoriser soki bonga na retraite, ba délire eke zongi, akozala humilié, soko mina suka totole botoni mais ba Congolais jure bazo honorer Léopard na martyr balobaki Kagame asambwe akoyi na pula fachi oui Kagame akoma biloba loba pamba pamba Kagame na Kabila na Museveni na bakoliti na bango Leo Munzadi na biso ke bazomona minda anga yeve na katumba kolesha bazomona minda alors biso tusuki lelo awa. Je pense que to bombelaki bino pour servir bino ya ngwana na cadre de patriotisme kenjo mukendi biloko to sala kango na cadre ya patriotisme. Merci na Junior Kapaya, merci na Refek Kisombe, merci na Mama Yohan, merci na ba Congolais monde entier mais to landana no ndenge esukeli na nzembona o ba Congolais balobi Kagame asambwe akoyi na poli ya fachi. Alors ya monde to sikisi nango kolo abatela bino abatela be mabota na bino bye bye.